Monanga innocent Chouami ya lolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. On a pour ça otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. On a pour ça oyeba makamba musique. Kota na ya lolo Chouami TV. Peuple congolais. Bah congolais partout dans le monde, bisogna sont tous s'abonner massivement à Yalolo Chouami TV. Yalolo Chouami TV, bah télé-réalité, bah mission, bah théâtre, bah gag, ni on souhaite aller comédie à RDC, s'abonner massivement à Yalolo Chouami TV. Yalolo Chouami TV, mon papa sika. Yalolo Chouami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, il y a Lolo Chouami. Il y a Lolo Chouami. S'abonnez-vous massivement à bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. Na mokili so mutu boyokelanga ngaite. Faut yokelanga pour un petit frère Jésus-Christ. L'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché. Mais bon, c'est la ligne. Vous s'abonnez à Chouami ya lolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement à Chouami ya lolo TV. Vous s'abonnez massivement à ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Vous s'abonnez massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko. To s'abonner na ya lolo Chouami TV. Eza chaîne oyo ezo l'exabiso ba théâtre ya kala. Vous s'abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko ya lolo Chouami TV. Boyebi ya lolo Chouami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi film na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesaka makambo. Vous s'abonnez massivement na ya lolo TV. Ya lolo na biso ya lolo na biso moko Vous s'abonnez bokoto. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Chouami TV. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Chouami TV. S'abonner, c'est bon. TV de makambu Yalolo Chouami TV. Ya bilo comme niveau sko alikolo Yalolo Chouami TV. Babi ya lolo Chouami TV nde makambu baba ki yenda ko la chaîne te sia ya lolo Chouami TV nde makambu babi ba fwani ya Arlette buninganga mingi Arlette ya lisusu aye lisusu na ya lolo Chouami TV. Vous s'abonnez vraiment ba film kitoko ba gaga kitoko makambo kitoko bino bolingaka beaucoup tango aw na ya lolo Chouami TV onde TV ba film elengi ba gagi ya gu ba film ya sukali oyo kozongisa bino. Donc, on peut s'abonner plaisir, vous s'abonner massivement à Lolo Chouami TV. Il y a un makam. Il y a Lolo Chouami TV. Donc, il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc, vous s'abonner massivement. Je vous invite tous à s'abonner sur Ya Lolo Chouami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle. Facial, diction, Hollywood ya Congo, na ya lolo Chouami TV. Ya lolo, umela. Ya lolo, umela vanda na kiti na yo kwa, vanda na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge nan ba jouer te. Ya lolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal na ye.
Naye ya lolo naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Première film, tina dernière film à filmer. Bon, mon featuring. Nebo s'abonner na Yalolo Swami TV. Quand on parle de Yalolo Swami TV, c'est que li kondi na bango. Mutabanda ba makambo wana. Yalolo blague Kenya, Yalolo Swami TV. Mona ba dimension ba film. Pour vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, makambo. Filme bandio, la cala, filme bandio, la cala, filme bandio, filme bandio, la cala, filme bandio, la cala, filme bandio, filme bandio, la cala, filme bandio, abotana camarade na ngai nde ekomisa ngai nakomosala vie oyo. Faut coucher na combien de mibali? Bon, emsu na coucher na 3 mibali, emsu ba 4 mibali. Et pas na yo, passage combien? Bon, passage sala emsu passage 5000. La rapport nga na yo. Wana siko fona sa ndeni rapport ngo za ya mbangu to eza ya malembe. Makasi na mwako mobali yona makasi na o na point na o makasi na o nengo lingi makasi na o osali kaka ngana mwesi makasi na yo okosala kaka. Merci beaucoup, chers amis internautes. Bozali et belé pardon ya kolanda biso partout dans le monde. Na souci, na pasi ya bolingo ya mboka, pour na bolingo ya mboka, nga fani, nazo bandano na bonjour, na pesi bonjour, bonsoir, na batunyo so bazolanda biso partout dans le monde entier. Ozolanda biso na Yalolo Swami TV, oza déjà abonné ou non? Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous pour bomona makamnini o mboke zanango. Abonnez-vous pour boyeba nini o boko sala pona bandeko na biso bazana RDC bomona ndenge nini bandeko na biso bazo vivre bomona ndenge nini awa nazana paka juma bomona ndenge nini bandeko na biso ya basi vini ba osala pourquoi pe balingi vi yango bayebisa biso bango moko nazana bango sur place ana opesa bango bonjour ma chérie. Bonjour yaya ngai Fanny Sosa natambusi caméra na ngai pona koya kutana bino to so na bino mokie na ngai na tuna awa bovandaka parce que bino mo bolinga kovanda awa to condition mutemema bino awa awa eza epana biso le pont na biso me batu bavandaka awa bon konso bavandaka awa bako futela mais façon bazo ko vivre eza bien te donc bazo telema koluka mbongo eza passe. Donc, ceux qui ont la possibilité de débrouiller, ils bango eza bien. Si ko débrouiller ezate, côté ka ezate, ba ça bon côté, ba mbalité. O ba ko un jour ko soutenir bango ba zate. Ba ko na passe. Na passe. On se mbali même ça toute la journée bimba. Donc, eza passe makasi. Bazo vivre na passe makasi. Si ko pardon, au lobby déjà, va vivre bien, va vivre na pasi, va zoter makoluka mbongo. Yaya, vie yango eza facile to, eza facilité. Eza facilité. Pourquoi kasi kondi makosala ngoti lelo? Ah, ya passe makasi. Ya passe neti ngai. Na sala bien. Na passe penza. Osa kindumba mais osala ngona pasi. Siko pourquoi ekoma ikaka yo olelo okoma noko sa kindumba. Et puis oponino peka na paka juma. Bon. Eza par ça papa ba na ngai. Anegija ngai. Abotana camarade na ngai nde ekomisa ngai na komosala vie o. Siko yo pardon, n'a pas ça précisément, il faut préciser, on sa vie, on sa kindumba. Kindumba ngo, on sa lango parce que papa bana yo a négligé qui yo otine combien de bana pour négliger à qui koko mana kobota na camarade na yo. Bon, na boti 3 bana. Na mobali wana moko kaka. Na boti ne 3 bana. Bon, ya onde na koma
ntinde na koma na vie oyo. Pourquoi osala kindumba lelo c'est parce que mobali na yo akende kobota na camarade na yango yo lelo oloba mibali lisute mibali baza mabe ashoka yo yango lelo koma no kosala kindumba yango na koma osala kindumba. Siko kindumba ngo osala se retrouver ndeni. Bon, na se trouve à peine de l'autre côté. On se trouve à l'autre côté. Par exemple, on a un mobile na yepa na yo passage combien? Bon, passage ça la M sous passage 5 000. 5 000 francs. 5 000 francs wana soki osali passer dans le cas le bien 5 000 francs maman on peut 5 000 francs to à discuter pe akakolango. Bon. Même si ba pesa nga ba 2 000, ba 3 000 francs. Yango siko na journée boye pour osala pe ata mususu na 20 000 to 10 000 na maboko. Faut coucher na combien de mibali? Bon. MC na coucher na 3 mibali, MC ba 4 mibali. Pour oswa 10 000 francs. Voilà, faut 4 to 3 mibali. Ce qu'on a 3 000, to na 2 000, na habité. Bon, MC ba 2 000, MC ba 3 000. En tout cas, chers amis internautes, les loso qui n'azala pas qu'à Djuma pour l'amour du Congo parce que bon canabiso eza passi maman lobi azana passi ya mobali na ye aboya ye a négliger ye a saboter na bana nde lelo sala ke akoma na ye ko sala bondumba ngozo sala yamso coucher na 4-5 mibali pour na 10 000 francs congolais oza pas même à $10. Allez-y comprendre to sunga batu oyo parce que bazana passi mususu otala ndeni na oboko la bana oye bate mama siko yo na paka yo posa kindumba to oye na okaka ovandaka awa to apa na bino to yo posa na condition mobe mobali ya sala pasi nde lelo ekoma boy te aise pa na biso bango baza le roteur na ngai pa na biso mais façon à vivre ka ezara passe makasi on mona rango sala ngabi te ngana pa za mwasi to eza passe makasi ngana mona ka donc ni habité tout ça à Congo pour que biso déjà passe makasi bato sunga bazali yakaboy osungi c'est bien mais sikoyo on a mona ka bando na basi ba le roteur na ngai ça passe makasi façon à vivre ka ngaza mwasi na bala te ne pas biso siko nyene na zaboy na zo mbali na ngai malgré tout azam mbali ya bato oh mais wana za mobile na ota ambali na ngate donc ce qui la mito na vivre ata sans fante na te kate bonjour ah na paka Juma yo sala nini bonjour ngana za na ngai awa na sala vie na ngai na mobile te na zanga moko mobile te na mwana pasi no sifire ko no sifire makasi na mobile te siko awa na paka yo sa vie na oviango yo sala kindumba yango salaka sala kindumba salaka wana na journée boy posa la ta na temps sous $10 faut coucher na combien de mibali obi ndengo salaka kindumba na paka Juma awa soki par exemple faut na mbongo ebelo kwa $10 faut olala na mibali combien mibali bazali ata 5 ata 4 ata 2 ata 3 na rikaka bango siko yo senga bango combien saka bongo 5 000 wana mbala moso bi 5 000 ba peso mbamo 5 000 bakakoli 4 000 3 000 Coca-Cola 3 000 4 000 siko netinga boso par exemple na fungoli saki nde na fungoli saki bo na bi mama sika ngana na posa na yo na pesa o obi na nga 5 000 ngaso na bi na peso 2 000 olinga siko nde na pesi yo 2 000 francs. Allez-y comprendre, chers amis internautes, mbongo tobete ali solo du 2 000 yango. Alors so to baxi 1 000 francs moko et comme 3 000. So nga na pesi yo boy. To coucher, to sala rapport nga na yo. Wana siko fona sa ndeni rapport ngo za ya mbangu to eza ya malembe. Eza makasi na yo. Makasi na moko ngobali yo na makasi na o na point na o na makasi na o ngo lingi makasi na o esali kaka. Nga na mwesi makasi na yo okosaka
siko mutu aza na posa coucher na na minute so apeso ka 2000 francs na pesio a coucher na mena makasi na ye moko nyonso force nyonso obimisa na njoto asa ela pa na o eza problème te a kosala makasi na ipo abagisa ngambongo abagisa apela 2000 wana abagisa nini 2000 francs abagisa ko 5000 abakisi mbongo siko yo lobaki déjà ki ene bandeli awa avant ba coucher na ba pesa ka okaka 5000 francs tant mususu mobala ko loba 3000 to 2000 siko yo lobi okobakiselo su mbongo ndeni po obi na makasa mobali nyonso o mobala ko osala na njoto na o osala ibale baze bele ibale oyo baza makasi ibale amari masangati alangwi anga masanga nae akosala makasi na ndenga lingi bakisanga mbon wapasinga na 5000 wapasinga 2000 siko 5000 koka wana na makasi ya mobali wa uchi komina masanga langwe faut pesa o 5000 francs parce que au sam makasi kasi allez-y comprendre chers amis internautes bande on a biso baza poto bande on a biso Hollande biso partout dans le monde bomo na makambo ndenge ezalaka yango moni mboka ezo développer na bandenge na ngoto za paka juma bandeko balo ba souffrir ba mona passer tantini yo lobi mobali na yo nde asala passer siko lelo mutu moko otala oso lobi ke azwa yo atona ndako na banu misato wana abokola bango lokola ye penda papa na bango otika vie o eza facile otika to okokate parce que o mesana déjà bon soit neti azwanga na otika penza otika vina o nyonso mbala moko na kotika na otika vina nga pinda nyonso na otika na sepela kutu makasi na osepela. Merci beaucoup chers amis internautes. Awa tozana paka juma to yaki kotala bandeko na biso ya basi to tuna bango ba question par rapport ya ba vie na bango basalaka. En tout cas bolanda na bokebi nyonso tuna zomona mama Emily Osombo na Savini les Temples kuna na poto na pesi ombote belé mama Emily Osombo na Savini les Temples na pesi ombote belé Hélène mère triple na Savini les Temples pena pesio bambote ebele maman Chantal Swami ya Lolo Swami TV nde makambo abonnez-vous massivement na ya Lolo Swami TV po ya Lolo Swami TV nde makambo bozolanda ndenge bandeko basi ba oloba masika lobi mobali salaka mobali na makasi na ya njoto na mbongo oyo opesa ye yango nde akosalila makambo yaya opuse pepe na biso po tozwa pe mais au vendeur déjà à Ozaki na kati allez-y comprendre on a balobi azani mwasi ya libala maman siko eza batu musu ba otalo awa za peta musu na posa aide yo ko aider o aider aza posa sunga ota musu na mbongo moko ya kosomba pardon ya bambongo ya kosomba ta musu biloko ya koteka to mutu moko azolando aza na posa aide ata otika vie oyo okoma koteka. C'est facile ya kotika obandi pe commerce pe ba monyo lisusu te na paka du mo disparaître na paka du mo bon non disparaître est-ce que ça facile facile siko ndingo sala boye ndiko no mo mobali pa yo kai posa mo sa olekana boye bani te me bokutani pe bokushe je msu bokena mamba famille bokutani et ça nga bien te donc allez-y comprendre oyo eza réalité eza nini te quoi yaya siko nde bino bovanda na bango parce que nga inde na posa penda ya bango moko bakolo makambo bakolo musala ba expliquer penza ndeni elekelaka nde bovanda awa boye bofutaka ndako ndenge nini bofuta mai ndenge nini bofuta courant ndenge nini na ba vie au ka bo sala nde lobi ke msupe bakakolaka ba 2000 ba 3000 yebisanga bon tofuta ndako nesi ndeni tala kamera bon tofuta ndako ndeni neti ozimbongo obomba ti ekoki ofuti ndako mai peka ndenge moko courant peka ndenge moko sikoyo pardon na kati no maloba te na kobomba wana oyo yolobi ke ofuta ozobomba obomba combien parce que tango coucher déjà na mobali moko opesa autant sous 2000 francs to 3000 francs na ebité ngamo penda pona lia bien pour tant sous non lia pe 5000 francs na mesa kana minute to vandia na lia na pe 5000 francs na sombi ka biloko ka ya olia kana lia sili sikoyo yebisanga na 2000 francs obomba ndenge nini
au soit tu te le bac na journée bobo m'appelle à 50 000. Bon neti bambonga ndako na bomba neti ba 1000 francs ti les 30 kokoka siko awa toye ba bofuta banda ku combien est-ce que bino nyoso ne bofana bofuta ndako prix moko to bat na bat bana na prix na bango bon to futa ndako nde mote neti ngala futa 30 000 francs bon sous 25 bon sous 20 000 francs neti ngala futa 30 000 francs ndako ndongo za boye mobile a repris 5 000 francs à coucher pendant à ça attend sous 2 heures ou 3 heures l'icône. Bon, neti nga penja mbala na konzi mbala sa nga 3 heures du temps. So ça nga neti 3 heures du temps. Faut baksambo. Faut la nga penja mbala faut baksambo. Si qu'on a principe il y a 5 000 francs ils aura combien de heures? Bon, neti nga mbala neti akosa 2 heures du temps, m sous 3 heures du temps. So mobile yo bien olinga te mobile ça 2 heures du temps 3 heures du temps non lo baba minute ne tu peux tout ça m surtout que ça appelle na cabine to pesi 300 francs congolais pour au sala appel il y a 1 minute so somme taper sur 5 minutes ça 5 000 francs alors ça combien de minutes il colonne bon net 5 000 à cause de 2 heures du temps na 2 heures du temps na kasi wana mobala sisi posa ni nyoso fo asali apemi penanu alali mwandambu so kanga continuer te bino ezala bongo te nesinga ezala bongo te siko bino ezala ndeni bon mobala asali averse nesinga pe mbali averse na ye akokisi posa na ye abimiake. Donc awa ezara kaka mobali a versé na eso mobali déjà versé kokisi posa na ye esili nango akei abimaki masika sko yo mobali fa sala combien de heures likolo na yo to combien de minutes likolo na yo mobali ko na nga soka ay pa na nga na vu 5 000 francs a passé 5 000 francs a passé 5 000 francs ako kisampo sana asi sampo sana ko kapo sana azonzela kende soka pema bien tika mukena pema na bagisola combien bagisanga 2000 francs a pemi alali mwa muketi ya poser ala zela akei sikoyo ndenge mobala koloba apema wana bakisi 2000 francs likolo 5000 et 7000 francs apemi nanu sikoyo bongo mona teke libanda peso ba client mususu bozaka pe déjà na ba client na bino mutamuta biki oyo penza so na ke place wana nde na yoka kelengi place wana nde na yoka ragu sikoyo boza pe na batu momi balemi satu basala bongo so bakutani neti boy baye bakutani sala problème te neti biso za rakiso za mobali na obanga ke mobali mususu akutana nga et sala désordre des alate ozeli muninga abimi yepe okoti donc tourne à tour amoni on passe 5 000 francs to tira pour nga na 5 000 francs 5 000 wana passe ngai habité seka on meri bagisanga 2000 mais le quoi 6 000 francs na pema apemi nae na kumbuleti asani makamona eti nge koki asinzela akenaye makele te ko putumba te na te siko masika ngali na yeba boy tangu mobali wana koya mususu pa yoka kawa elengi makasi azalite mobali mususu aza est-ce que mobali moko ta ebiso déjà que masika oza kitoko za elengi makasi ngande naza boye otikali yanga libela so ayo kutana mobali mususu obundisa muninga te ngai aza ngala na mobali te nasara vi na ngai nana mobali te nazanga moko babi bon pa gelo na zanga moko nana mobali te siko wamani pa gelo ndengo masika wanga na pagelor donc abonnez-vous massivement à Yalolo Swami TV Yalolo ma Chantal Swami ngana olela makasi na omisama misu donc to sunga bo sunga te Yalolo Swami Yalolo sona la ma Chantal moni masika wanga na masika yebisa biso nante ngana gelo te gelo le ekanda ka sikoyo
auto keka sikolo mutu ayoka ke lengi yo na Gelor na bien Gelor akoyo na bien mai Gelor le fora kende aji talibo na vimbi ibake vimbi abeti yo de yeti mutabetanga mutomosusu na betangai mutabetanga mutomosusu wala tango osala mo ayoka lengi na sali abeti yo bo Gelor le fora kende ati bido ya mai atika na ndako yangu tana ndako bido ya mai tukininga yang bana manga na iti ala mobali note bana ngai mobali na yo me yo lobi akiyusa mobali to sala la vie na yo to ivelenga na ye bo fifa na ye me Gelor so amoni ke cop ye fois longwa na yo sa cop na yo osali cop après Gelor oyani na sima go sala kotin ye atikela nga nzela abe duka vie na o na kimananga na kende bal na tama sikara ngai masika ozondima penza ke Gelor alingaka yo anga makasi ya solo siko Gelor alingaka yo otiko ndeni mobali mususu azwa yo après ye na sima aya mobali oyo azolinga mwasi na ye akoki jamais ko céder kuta ta seconde mobali mususu aswala na mwasi na ye oya zolinga siko Gelor azwaka yo a céder yo nanu mibala ta 10 20 ba balali yo basisi ko lalo ba pesi yo mbongo po Gelor ya kolia mbongo wana ondimi Gelor alinga ko pesanga ye mako motatuna ngake nka vi na yo ngana ya ribanda sala vi na yo na za ribanda kokisa 100% na yo na za ribanda ngana za ribanda wa kokisa makamo na yo ndena kulela donc yo osilisi na yo kola na mibali yazani libanda ozela yo silisa après ya roya na sima siko soka ye atuna kombongo to asala nini atuna ngambongo te ye pa pesa ka yo mbongo pesa ngambongo atuna ngelo kote menga na biso lelo ke Gelor alingaka ote allez-y comprendre eza pasi pe mawa na bandeko na biso baza na paka juma naza penya na paka juma pour ne pas aller ba mona biso batonde belende toza na kati awa pona okima ba mususu ya ba leta pona ba autorisation alors to commence bango ya obatama batama eza pasi to sunga parce que so ba bi ba osala neti ndiko mwasi avandi alobi ya sala ngona pasi ya mobali na ye akutaka ye na mwasi mususu ngana olobake eza kutu teke faut mutaki ka kosala bondumba allez-y comprendre que mibali ba escroc bazali mibali pe ba série bazana bango ya série bazali allez-y comprendre que awa tozana paka juma esika bandi na biso basaka vi na bango baoluka mbongo moko lobi afutaka ne ya lobi afutaka 30 000 francs na eza pas même à $20 la valeur à $15 ndende kona biso afutila kanda kuna awa na paka juma mais azwaka ngondenge nini abombaka ba 1000 francs bato wana nyoso to yo kushaka na bango bombaka ba 1000 francs po ofuta ndako bozaka na bango poso to na préservatif bon tout ça na prudence o mutu oyo oyoka mutelenge oyoka elengi na prudence nasalaka na prudence siko ndio oza boza client non pe moko ayaka awa asara na prudence ti na moment mo lelo ndeza boye bosala na bien sous na prudence jamais nakosala bongo te nasalaka na prudence kaka yo ata mutu apesi yo confiance makasi yo nayeka na prudence siko pourquoi prudence prudence eza neti ndeni nazoprotege nzoto na ngai nabatela nzoto na ngai fona batela nzoto na ngai makasi yango nasala na prudence sikoyo na minute oyo bokokangisa mpe mbongo mona bondumba ozwa ata mwa 100 000 francs mobombi obi te nakosala soki ndumba te nafutaka mbongo na nga nabombaka mbongo na nga natekaka mpo nazwaka nafutaka ndako bongo esimba te bon neti na bongo neti na bongo nakoki osala na ngai me ekoka esungi eza te mpenza Pia Kadiri, maman na Anaïs na Londres, bah gros bisous à toi. Maman Émilie Osombo na Savigny les Temples, bah gros bisous à toi. Hélène, mère triple, bah gros bisous à toi. Wana namoni maman a poussani lisusu, namoni maman biso moko pe a poussani, abete biso lisolo moi mukie. Maman kombo nani? Maman Betty. Bonjour Maman Betty. Bonjour. Maman Betty po vandi ana paka juma osalaka vie oya bondumba to yo vandaka na oka. Nasalaka bondumba. Bondumba yango osala siko boye awa na paka juma awa. Bozo vivre ndenge nini? Est-ce que ezokende bien to eke bien te? Tosalaka po na passe.
tosalaka mpo na pasi pasi wana bosala mpona pasi ngai na poso oloba na pasi wana na kamera mpo bato bazotala yo moto mosusu mpe akomona yo boye abi te nasunga parce que alobi asalaka na pasi bato mosusu bayaka kaka ya filme atuni yo asisi akei me ngai na posa bato baolanda biso bamona ke bosala yango na pasi na journée boye poza ata na $10 faut coucher na combien de mibali wana pena ba 3-4 $10 eza lokola 20 000 francs 3-4 wana baopeso combien ana ba 5 000 sikoyo nde ovandaka wana mama ofutaka ndako combien 30 000 francs 30 000 francs wana mpe obombaka 1000 francs ebongo courant naza courant te yo na ndako na ofutaka 30 000 oza na courant te ebongo mai nafutaka mai te futa mai me e ozofuta ndako me oza na courant te mai obi ozwaka wapi nasomaka na paka juma batekela bino mai ya koteka to botoki apres na suka mbula ya sanza bofuti soki olingi na suka sanza kaka yo soki olingi osoma kaka yo mama avokoma na paka juma bande ovanda na bande bana na mbandaka outaki mbandaka nde mbandaka ntango oye paka juma oye Kishasa moko ye na paka nayaka mpe Kishasa na mobali tofananga na soda na mbandaka chi toye Kishasa tokoma Kishasa makambo na ye mabe toye kokabwana nde oponaki na okosala bondumba na paka oza na mobali te oyo akoki koya kokuta o awa osala vie na yo amenaso asali trouble abi te wana mwasi na nga botika te naza mobali te ozoloba nini na bato baotala o boye na vie na oyo osalaka olobi osala yango mpo na pasi oyebisa bango nini yebisa bango oyo ekomela yo po lelo koma osala bondumba so ifo basungo ndenge naosala mpo na pasi naosala mpo na esengo te soki naza na mobali nakoki kosalaka buzoba wana te naosala yango mpo na pasi buzoba yango osalaka yango na mibali ya age na yo to okipaka te mobali kaka ye lombo ndenge biso tosalaka vi tosalaka mobali kaka mobali ye tokipaka age te. Merci beaucoup, cher ami internet. Boza penza ebele bozolanda biso na ya lolo Swami TV o eza ba réalité et les kakana paka juma ngana yo ki pasi parce que naza mwasi na yebite donc mboka nini oyo mboka na biso kaka boye donc vous voyez na okoka solo bate parce que eza passé conseil nini opesa na bande konde ba osala boye to okoki ko yebisa bato ba olanda biso nini po basunga bango parce que bango baza mposa lisungi ba biso ba osala ngo neti tantina biso mobali lelo aye aotika avandi na ye abokola bana na ye c'est parce que muta rozoye en charge zate. Merci mama na ngai conseil on opesa pona bande kona ngai ibosa caméra biki bazangi lisungi bana passe na mboka pe to sa moko za mawa ba sunga bango ba aider bango abolungwa nzambe oza ba lokotere na ngai ba aider bango OK basi kitoko poni bosa vi poni bazali lisungi te mo balonga OK akojeke bango azali te osala mawa asunga bango abolungwa nzambe pasi makasi même si kaza mwasi ça passe makasi bantu langa basi pasi makasi basunga bango. Merci beaucoup à toi Arlette Mbakulo Swami, ba gros bisous à toi et langa na pesimbote na famille Swami Mobimba. Allez-y comprendre bo sunga so ba loba parce que eza ba vie na bango ya passé. Maman, ce mobile moko a bien payé $20 du coup. Hein? $20, abimisi $20, bien on peut sauver $20 mais na osala na olala na sans préservatif. Na olingate, ata $100 na olingate. Pusana to banga ka maladi makasi. Na olingate. Bino bozo mi batela koleka bisoto mi batela koleka bino. Wana na ebite ezaka mutu na ndenge ya batela kanjoto na chingana koki kolinga ngote. Merci beaucoup na batunyo surtout o balingaka ngai Fani Sosa ngana zaki na paka juma awa na bandi kunanga ya basi na soloni na bango ya soki fo basunga yo
pas mutu moko olanda biso oyebisa mutu wana nini parce que tokomoke déjà na suka ya émission tosololi déjà bato bayoki oyo posa motema na yo mais olobi yo okushaka déjà na journée mpo kokusha na 10 personnes. Bon nakokusha mobali ata 10 oza makasi ndeni 10 wana oyebi te mutu na force na ye bango nyonso tuka na nzoto. Bon nde nakusha na bango wana su na silisi na bango na mela bakisi. Merci beaucoup na madame Nene Makumbu, hein? Madame Nene Makumbu motema ya Francis Elanga. Donc merci beaucoup na batu nyonso balingaka ngai na pesi mbote na ngai na batu nyonso tu na ebite na loba nini awa nazaki na paka juma masika. Mot de la fin na olidobano ya suka na bato bazolanda yo oyebisa bango nini sifo lelo mobali moko abi azwa achona ndako otika bondumba oyo salaka okokoka. Ngai ndenga sikona zawa nasala kinduma na ngai saki moto ka olongola nga na kondima nga olongola nga na vi oyo tenga na musika ndimi yango ndimi na boite ndimi yango nazomona pasi eleki tela liboko evimbi nakobeta mpona mibali siko babetaki yo mpona mobali nde avimbi so liboko boye o ayaki kokushe na yo to ndenge nini mobali abeta ngai mobali nga abetaki yo ndeni explike na bato baolanda tokoti na ndako na chambre atinga na makasi na ndako na boyi pesa mbongo 5000 tolukani te abite jwami ni fois na boyi 2000 na boyi mbala moko ayakotinga na makolo apinga na mbeto afinga na kingo tala fininga liboko mage abandimba moko kokusho na makasi makasi na boyi na bwaki na ngai mais yango tobengaka viol donc ngatandi na mukolo boye soki mobali ozunga na makasi eza viol na ebite siko yo tikaki ka bongo asisi na epe apesi opeso ata 1000 francs otake na ye to simenga na eloko te eloko moko te asimenga na nzutu te kaka mbala moko na sengi mbongo sikoyo ena senga mbongo nga sengi mbongo combien ngaro bi 5000 habité 5000 te na zawa na 2000 ngaro bité alobité nyana zawa na pesa 2000 sapida singana boyi ene ngana boyi ayakotinga na makolo aminga na mbeto afinga na kingo na ngangi bato bayei cameraman lekati azuli boko afinenga za mukongo ngo yebukani. Allez-y comprendre donc bangai bazwa na makasi nde simbaki te ngana komi na ngana suka ya émission na yebite soki na loba nini nazopesa mbote na mama Émilie Osombo na Savigny les Temple Savigny les Temple na Paris nazopesa mbote na yo mama Émilie Osombo na Savigny les Temple na pesi mbote na madame mère triple Hélène mère triple na Savigny les Temple na pesi mbote na ngai na Arlette Mbakulu Swami na pesi mbote na mama Chantal Swami Francis Elanga motema ya Nene Makumbu donc gros bisous à vous. Allez-y comprendre tozaki na paka juma bandeko balobi baposa mitema na bango mutu azana motema mawa oya monike il faut asunga obengi biso na ba numéro wana eza wana ozala décider ozwa bango soko benginga pour l'amour du Congo na kotambola lisusu pona koya koluka bango bokangi kaka bilongi oyo parce que bango nde baza makambo mutu azana posa sunga penza yaya balobi oyo eza posa mitema na bango tantu moko bi azana bana misa tu soka azu mobala otie sérieux atie penja kimia avanda na ye autika bondumba po kindumbe zango na suka te konyokola nzoto de fois $20 fois coucher na 5-6 mibali eza pasi makasi ngai na yebite na loba nini na prise de vue nazalaki na Kelly alinga te batanga komone na yebi pete soko kata na montage nazaki na Kelly
yende réalisateur, monteur, caméraman na biso ya chaîne oyo ya Lolo Swami TV. Na pesi mbote na nga na Yves Ngwizani na Turquie, ba gros bisous à toi. Na pesi mbote na Nishi Bayana na Turquie, ba gros bisous. Nazo pesa mbote na Féroce Futila de Bundex, ba gros bisous à toi. Na pesi mbote na ngai na bato balingaka ngai na bato balingaka ngai te na pesi bino mbote à toi madame Maggie Ekufo, moi si ya Dédé Ekufo. Na pesi mbote na maman Célétingi et maman chérie, maman na Divine Kembo. Nazo pesa mbote na banyoso balingaka nga. So za poso kanga suki ya kitoko boye moni ekomi kitoko lisu makaso yekaka na paka juma lobi nazo luka. Mwana mwasi moko na kombo ya Chuke yinda kanga suki makasi na Guado numéro 28 okozwaye na ebite nga na suki na ngai awa. Bozana bat boko pesa mbote mi bale misatu. Donc bango basana bango na bato pesa mbote te muto azana posa soutenir bango ya osunga bango ba futanda ko ba 30 000 ba koreza te ba maiza pasi donc na ebite allez-y comprendre des rythmes ya mboka bosunga poso to sundite muto osunga zate ya Lolo Swami moninga na nga Lolo Swami tozala tosa musala omona mamndenge ko sopa na ya Lolo Swami ngafani sosa na pesa mokongo na kopesa bino mokongo te na moni bo mesani déjà ni longi nanga ngaye lumière lumière makasi omonanga Innocent Swami ya Lolo Christophe soki olingaka ngai soki pe olinga no ngai te kotaka na YouTube beta ya Lolo Swami TV ya Lolo Swami TV cliquez na s'abonner pardon o s'abonner na ya Lolo Swami TV et au salanga bien et au salanga elengi au salisangai ya Lolo Swami TV na lingina mona bino ebele wana posa otala théâtre olingo yeba actualité ya mboka wana posa oyeba makamba musique kota na ya Lolo Swami TV. Peuple congolais, Congolais partout dans le monde, bisogna tous s'abonner massivement à ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV, ba télé-réalité, bémission, ba théâtre, ba gag, nyonso etali comédie à RDC, s'abonner massivement à ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV, mon pepa sika. Ya Lolo Swami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, il y a Lolo Swami. Il y a Lolo Swami. S'abonnez-vous massivement à Bokomona Biloko Kitoko Bagaga bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. La mokilio so mutuboyo gelanga ite. Faut yo gelanga. Pour un petit frère Jésus-Christ. L'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché. Mais bon, c'est la ligne. Vous s'abonnez à Moko. Swami ya Lolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement na Swami ya Lolo TV. Vous s'abonnez massivement na ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Bo s'abonner massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko. To s'abonner na ya Lolo Swami TV. Eza chaîne oyo ezo l'exabiso ba théâtre ya kala. Bo s'abonner massivement na chaîne na biso ya kitoko ya Lolo Swami TV. Boyebi ya Lolo Swami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi filme na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesa ka makambo. Bo s'abonner massivement na ya Lolo TV. Ya Lolo na biso ya Lolo na biso moko Bo s'abonner bokoto. Abonnez-vous massivement chez ya Lolo Swami TV. Abonnez-vous massivement chez ya Lolo Swami TV. S'abonner, c'est TV de makambu ya Lolo Swami TV. Ya biloko ba niveau sko alikolo ya Lolo Swami TV.
babi ya lolo swam TV nde makambo babaki yenda kofongola chaîne te sia bia lolo swam TV nde makambo babi bafwani ya Arlette boninganga mingi Arlette ya lisusu awa aye lisusu na ya lolo swam TV bo s'abonner vraiment ba film kitoko ba gaga kitoko makambo kitoko bino bolingaka bokutango awa na ya lolo swam TV Onde TV ba film elengi ba gagi ya gu ba film ya sukali oyo kozongisa bino donc oyo pesa bino plaisir bo s'abonner massivement na ya lolo swam TV ya ngone makambo ya lolo swam TV. Donc, il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc, vous s'abonnez massivement. Je vous invite tous à s'abonner sur Ya Lolo Swami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na ya lolo Swami TV. Ya lolo, umela. Ya lolo, umela vana na kiti na yo kwa, vana na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge na ba jouer te. Ya lolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal naye. Naye ya lolo naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Premier film et tina dernière film à filmer bon mon featuring Nebo s'abonner na Ya Lolo Swami TV. Quand on parle de Ya Lolo Swami TV c'est que li kondi na bango mutabanda ba makambo wana Ya Lolo blague ke Ya Lolo Swami TV mona ba dimension ba film beaucoup vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous na Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV makambo. Filme bandio, la cala. 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 Filme bandio, la cala.